Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbang TV. Bonjour la famille, bienvenue sur ma Solo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbang TV. NKAMBA officiel wana tosili komona bongo biso bonso bobimi ya papa smoki mbonkiangani pipa yopi ye asili kobimela biso ndenge tolobaki yango ete tozozela bongo bobimi ya papa smoki mbonkiangani mpona tokoka komona bongo cadeau phare ya bandeko na biso ya GVK groupe de volontaire kimbangiste cadeau phare na bango ya le 12 février nde esili kokomela biso mbuka ya nkamba mokolo mwa lelo mercredi 25 février 2025 awa na mboka ya nkamba yeluselemi ya sika biso bonso tozali komona bongo bokoti ya cadeau phare ya groupe de volontaire kimbangiste GVK bango wana bazali kokota olongo na cadeau phare na bango liboso ya tata molimo mosantu tosilaki koyoka yango na matoi kasi omokolo mwa lelo tomona yango ya komona na misu tozalaki kozela bongo kaka bobimi ya papa smoki mbonkiangani pamba te cadeau phare esila kokota na terrain biso bonso tokoka komona yango nde biso bonso tokomona yango awa tokoyeba cadeau phare na bango ezali nini oyo basili komemela biso na nkamba yeluselemi ya sika evoila wana tozali komona bongo groupe GVK bango wana bazali kokotia elongo na cadeau phare na bango esango ezali na lingo bango ezali na nzambe na bango elongo bango basile bongo kompromete biso banda omokolo mwa le 12 février ke cadeau phare na bango ezali nano esili komite na mboka ya nkamba yango wana tozali komona ba volontaire basili bongo
kokota bamemeli biso cadeau femme na bango ba volontaire bato ya motema malamu bato ya motema malamu je veki bango ye wana bazali kokota bango bamataka bongo mboka ya nkamba omokolo mwa le 12 février wana bayaka bongo kokanisa jour papa kisolokele lukelo Charles Daniel abotamaka omokolo mwa le 12 février 1914 awa na mboka ya nkamba Yerusalemi ya sika wana ezalaka bongo na ebandeli ya première guerre mondiale yango omokolo mwango mwa le 12 février esila bongo kopesa mela epai ya bandeko na biso ya groupe de volontaires kimbangiste pe choral papa kisolokele pe ba secrétaire pambate papa kisolokele mais azalaka première volontaire pe asalaka na travail ya ki secrétariat yango mokumba yango esila kopesa mela bongo epai ya bandeko na biso ba volontaire pe je ba volontaire pe choral papa kisolokele choral ya papa kisolokele esila kokota pambate bango nde bayaka koyembela papa kisolokele tangu akomaka bamutu bayembelaka ye yango pe place chorale ya groupe de volontaires chorale ya papa kisolokele esilaka bongo kobima yango basangisa bango baso bapesa bango okolo mongo mwa le 12 février oyo ezalaka bongo mbotama ya papa kisolokele ebongo mokolo mwa kufa na ye ezalaki bongo mokolo mwa le 17 mars 1992 mokolo mongo mosila kopesa mela bongo mokumba epe ya bandeko na biso groupe de flûtistes kimbangiste nde na mokolo mwa lelo ya mercredi 25 février 2025 tosili komona bongo ba volontaire basili bongo kokota pe bazali koprésenter biso cadeau phare na bango oyo ba oyo esili kokomela biso awa na nkamba Yerusalemi ya sika nde tokolanda bongo na bokebi bonso programme na bango ndenge ekolekela tokoyoka bango ndenge programme bonso ekolekela biso wana tosili komona deja cadeau eza sur terrain deja awa na kati ya nkamba Yerusalemi ya sika cadeau yango wana deja esili kokota tozali komona bongo mpe bandeko na biso jeveki groupe de volontaires kimbangiste bango ye wana deja bazali bongo na kati ya terrain nde tokolanda programme mosomo koleka uta nkamba Yerusalemi ya sika. Na kombo nzambe tata mwana pe molimo mosantu papa Simo Kimbangu Kiangani nzambe molimo mosantu maloba oyo tozali kozwa yango avec beaucoup d'émotion pamba te nzambe ozali nzambe ya makamu isi kombo bolatisa biso nyonso bakimbangiste po kimbangiste nyonso azali volontaire ezali na ntina soki totie volonté papa tokosala makamu isi ya minene ya solo c'est depuis le 10 juillet 2024 ozongisaki lisusu groupe de volontaires kimbangiste soki totangi basanza oyo tosali 20 mois nano ekoki te papa na pasi ya kolanda ba oyo balala na pasi ya kokende koteya pe oyo balingi susu kozonga te pe na pasi ya koluka misusu baya kopesa biso maboko papa tobundaki lelo yo mbuma ya moke emonani nzambe na biso tozali akokoka te kasi tolobaki ete soki bosenga ya nzambe na biso eye tobanda koloba lipamboli eye à chaque fois papa urgence na yo banda koya epai na biso bana na yo bakwaluzololwa mbote ekozala esengo mpo na biso mpo tokoloba ete mapamboli eye nzambe ntango osengaka ezalaka na ntina opambola biso yango wana biso tolobaki tokolemba bosenga ya bino banzambe na biso te ntango nyonso bokosenga biso tokotia volonté liboso ata tozangi bino bokoya na nsima bokopesa biso makasi mpe makamu isi ekomonana papa obengi biso bana na bino baposhe na bino nzambe
tata mwana molimo mosantu ndenge toyebeli yango tolobelaka yango j'ai vécu pocha papa SKK tolobi lisusu boye tokoki kolinga lisusu te poche ya papa ekoma vide poche ya papa fo ezalaka ntango nyonso plein po ete ntango nyonso azali na bosenga soki akotisi loboko na poche na ye azwi solution na yango papa kati na biso oyo tondimi likambo yango ndenge tosengaki ntango toyaki na mokolo ya carnaval le 13 février bamalade kozanga misala bapasi ya ndenge na ndenge oyo ezosala ete tozokopesa le meilleur de nous-mêmes te et pourtant tokoki kosala lisusu ya mingi mokolo oyo volontaire tosanganaka mbala yambo ezalaka le 5 août 2024 tozalaki na présence ya maman Marie Kina Diangienda mama Mwilo alobi na biso boye ba volontaire kala toyokaka bato ya makasi bazalaka na lingombo mpe tomonaki bango mais sikoyo tozomona bato ya makasi baza susu te elingi kolobe ete papa bomonaki na bonzambe na bino likambo yango tozosenga na jeveki bobimisa mibali ya makasi basi ya makasi oyo biso nyonso tokosala ete poche na bino ezalaka lisusu vide te ezalaka toujours plein po soki bozana bosenga tango bokotisi kaka loboko na poche bobimisi solution mingi ya koloba ezali te papa po émotion nde ezali mingi na yango mo oyo eleki bamo nyonso ya mokili c'est la reconnaissance et reconnaissance la gratitude ça se manifeste par un merci matondo papa matondo biso nyonso ba volontaire tolobi merci nzambe na biso merci tata kisolokele lokelo merci tata dialunga na kiangani merci tata diangenda kontima bino misato merci tata molimo mosanto le patron de la 4e génération le Dieu tout-puissant yonde okosukisa nyonso ya mokili okolongola biso na bapasi oyo pe okokotisa biso na bilaka tosukisi bongo na kombo nzambe tata mwana pe molimo mosantu amen natina ya cadeau ezali pressing moderne tango tolobi moderne ezali ba machine industrielle esalami na Italie ezali la première marque au monde oyo se spécialisa en termes ya lavage et pa wana nde tosalaki ba commande na biso tozali na ba machine moko ezo peser près de 2 tonnes machine kaka wana to bengi ya lavage à sec tozali na ba machine à laver ezo kende déjà na ba 1 tonne tozana ba machine repasaka ba drap ta drap eza ndenge nini ezoko repasser eza ko gumba drap ebimi ya mai bokotisi e kausi yango mbala moko pe ebongisi yango tozana ba fer à repasser o ezali tokoki kosala yango na ba formule ebele po na bilamba ndenge tomonaka bilamba bakonzi tozali komituna ata bavandi me bilamba yango esalaka banzela te basalaka ndenge nini donc eza baproduit na bamatière ya kitoko oyo ezali ete ekobanda kopesa bilamba na biso longévité ekowumela mpona kobeba mpe na kati lisusu yango ezali na elombe na yo moko abakisi likolo ya pressing abakisi machine ya bois industriel pona kokata mabaya wana pe ezali lisusu na kati ya conteneur oyo tozali komona liboso na biso nde ba détail mosusu toza pe na ba facture ba document nyonso tosaleli kobanda na transport aérien pour nyonso ane en avion papa kino na dédouanement on a tout le papier toza pe na ba notice na nyonso na ngonga soki epesa melibiso tokoyeba ko présenter yango et puis ba machine au fouet ça les osenga formation
toza komilengele po ete moko kati na biso na poto kuna alanda formation le temps tozobongisa esika awa mpona kotia bamashine na biso en service nde akoya kotangisa baoyo bakozala awa mpona tosalela yango na ndenge ya kitoko ebimeli mbongo ebele vraiment to prendre soin nango po ata balobaka makambo na biso ekendaka mosika te mais cette fois-ci ndenge tolobi ville Kamba ville sainte et moderne nous irons loin et le monde vont découvrir le kimbongisme. Merci papa. Tosuki si na biso wana. Papa biso bana na yo tosuki si wana. Tozongi si maloba epai na bino banzambe na biso. Kimbongisme oye. Kimbongisme oye. Kimbongisme oye. Kamba oye. Kamba oye. Kamba oye. Ba volontaire oye. Ba volontaire oye. Ba volontaire oye. Reunui. Embazie. Bilungu bya kurui. Yangalala. Esego bien segote. Kiese voka kiese kwe. Chai voka chai kwe. Tulenda kotuseva. Ya solo, oyo mashine yewa NKAMBA. Ezana yesika moko te biso kaka. NKAMBA, eza boye? Ah, surtout sepele. Tomoni ke basali likambo kitoko. Tonio. Eza pe ya sika. Donc, surtout sepele tokoloba nano mingi te. Toko kisana sika ikana kovanda. Misala nyonso ekosala ekokamusa bato. Yango wana batata na bamama biso toza na esengo. Betela na bango nano maboko. Pilipili ya moke eswaka bi eswaka te. Ya solo. Otali mutuka, otali bato, kaka bango bi bango te. Olali pongi te. Nzambe akofuta, tuyokani. Pona ngana silisi na komba tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Merci papa. Yakobakisa ezali mingi te. Kaka tokoloba boye na bana tata Simoki Mbangu ya mokili mobimba. Makambo nyonso toza komona papa balobelaki yango na 1989. Nyonso makambo eza kokende kaka na pioka barrage et salema. Pour papa balobaki yango te dans les jours à venir. Makambo nyonso ekozala simplifié awa na NKAMBA. Ekozala simplifié awa na NKAMBA. Biloko nyonso yo papa balobelaki surtout na ye papa diangenda alobiete papa kisolokele yende
Mokonzi ya ba société nyonso. Donc balobaki ete makambo nyonso fo ezala moderne. Oyo esika tozali komona eke na MKB bango moko balakisaka esika wana. Esika wana pona nini balakisaka yango? Posa na bango ezalaki ete esika wana ezala très modernisé. Très modernisé. Et que na ntango wana ba papa baza na ba invité na bango, kasi ba invité soki baleki mingi, soki bafandi kaka na kati ya résidence, mususu ekozala mpasi ke bazali coffre na esika moko. Kasi recommandation ezalaka surtout pas na ngai, et que oluka esika moko ezala non loin de NKAMBA, non loin de la cité sainte. Oyo ezali ete en attendant aza kozela rendez-vous na ye, aza quelque part azozwa mwa ji na ye, en attendant babenga ye. Ba mususu komona ete aye pour un jour kwete azonga, aye kaka na ilamba moko. Mabele na biso ya NKAMBA eza ya potopoto mingi. Na chaussette ya pamba soki ebebi, okomona ete akose jeune akotambola susu po pa chaussette ebebi. Ayebi nake akolongola ne sapato akotambola ne pieds. Mais chaussette wana okomona tiango na chakos na ye ti akozonga. Mais oyo esengeli ke esika moko ezali ete aki asokoli chaussette wana na minute ekauki alati yango lisusu. Oyo aye na ilamba moko. Dokola papa akoki kozala sous-pressé te lokola papa ayebisi ye ke ezela. Akokende na quelque part wana na ntalo ya kokita asombi chemise. Oyo alongoli na nzoto eke na lavage. Na minute wana za na rendez-vous. Esalami na mbangu mutu akomona ete azali mpe allégé na ndenge nini eke aza tranquille na ndenge ke makanisi oza na mutu wana ilamba ebebi, chaussette ebebi, wana ekozala susu te. Entre temps azosokolosa mwa ilamba na ye wana, restaurant malamu eza wana azolia mwa quelque chose. Nyonso wana ezalaki préparé na 5 mois. Je me souviens bango moko ba papa baponaka esika wana place MKB ezali. Eto bandaka yango na ba scout bana scout ya commune Lemba. Ndenge bayaka na 5 mois awa nde bafandaka awa. Ndeto bandaka na bango esika wana. Na 1989. Wana ezalaki esobe makasi zamba. Na place to chelo so wana zamba makasi okomeka kutukokota te. Donc c'est vrai que kombo ya MKB totala kombo ya mama kis wetu bovela. Pourtant to bandi likambo yango papa yemoko papa mfuma mbanza le 4 septembre 1999 99 yemoko papa mfuma mbanza kiti na place wana. Oyo bana koreki bautaka Kinshasa tisiko bazana nga mususu awa banda tango wana bazana nga awa ba protocole pe mususu tozalaka na bango na le 4 septembre 1999 yemoko papa mfuma mbanza tokitaka netina se wana nzela izalaka te mais a obligé ka biso to pasola nzela banda place to tie conteneur nzela wana to pasoli yango ti kino ke kotelema na place moko pe to tiape elembo wana pona kolakisa papa mfuma mbanza lobi ke zamba nyonso
ekata mabotya loso et puis na ngambo oyo bosala baactivité nyonso oyo esengeli po ete bato babanda koyoka mpasi te soki baye na nkamba. Tala emplacement ndenge ezali. Donc yango ntango tobandi esika wana na recommandation ya bapapa, c'est vrai que bacritique ezalaki, bitumba ezalaki et toye kobanda yango juste là le 12 février l'an 2014 à centenaire ya papa Kisolokele. Je papa ayebisaka nga papa Mfumalongo, papa Simokimba Mnyane ayebisaka nga papa Mbenza makambo nyonso wana ndenge batata balobaki yango banda na esika wana. Me bitumba ezalaki na bitumba ezalaki wana yango tolobaki ke likambo ezali ya kitoko baza kosalela biso batata baza kotinda biso. Mais pour te expliquer yango na biso bandimi pour te comprendre eza mwa mpasi ba critique ya ndenge na ndenge yango ezosala make tikino lelo oyo kuna biloko ya kolia tozoteka yango na 1000 francs banda ntango ya l'an 2014 consigne ezali pla etekamaka na 1000 francs po bapapa balobelaka yango ete restaurant ezala te eke bo exagérer batalu oyo ezali ete moto akokoka te awa na nkamba bapauvre baza mingi oyo bosala yango même pauvre so azwa eloko ya kolia. Kimbangizi moye lelo mingi bakamwaka fona nini bazoteka kaka repa 1000 francs kobanga ezali fona nini soki tokitisi ba instruction ya batata pasi koyaka te parfois bamakayabu ekoki komata mwa talo na ndenge nini ke makayabu tosombaka kosomba biloko mosusu importe mais eloko fo ezala toujours na talo ya se. Donc ndenge bapapa balobelaki eke lavage ezala pembeni ya lavage oyo boutique pia koteka bilamba na moins cher fo ezala mutu aza invité pour un jour à combien wa 3 jours 5 jours amisusu pe une semaine ozozela papa na nozie te eza boye te oyaki na elamba moko bamisusu bakosenga kasi bamisusu akose jeûner mpona kosenga sesika wana soki akei azwi elamba na ye epuis bamisusu bakose jeûner na ndenge nazokende kotungisa papa mpona kolia na restaurant awa ya public oyo ya lingomba mais soki ake kuna akolia nde ndenge alingi bamisusu mpe omona asengi bosalelanga commande ya boye esika boye po eya awa na kosala na pongamaki mpona un jour mais siko ekomi na biso une semaine moye mpe na yima eza te mpona ye epai ya nzambe nakozela kaka ti nzambe oyo abongisili ngai de nakozela appel na ye mais fo botya ye à l'aise na likambo wana. Recommandation ya batata jardin ezala pembeni nyonso wana yango nde toza kosala ke esika wana tolandela batata ndenge balingilaki yango mais nyonso wana nga nalobaka yango ke mpona kokumisa papa te kasi papa balobi na ngai tata ye moko aya kokokisa bilaka nyonso wana bilaka ekokani te ekokani te ezali kokokana nyonso ezali kokokana nyonso yango ya defa ngai ntango nalobaka boye mama ya miso ebimaka ngai mpo na bitumba nyonso oyo okondima te ke makambo nyonso ekose réalise mais mibeko bomba kaka mibeko ndenge batata balobaki yango papa nga nakoloba nanga mingi te ndenge olobelaka yango ntango nyonso
soki papa osengi na bana na yo tango bakoya otindi epai na ngai kapita misala tosali ndenge esengeli bozalaka na biso kaka tango nyonso papa bolemba biso te na bacaprice na biso papa bolemba biso te kolo yesu batantanso ezalaka mingi tata simoki mbangu bamvoala misato yango mpe kaka yo oza komona kasi kokisa bilaka na bino na yo ndenge boyokanaki na batata nga nasilisi na nga bon nkombo tata mwa mpe tata molimo santu amen. ngai pe na chaka na nga tembe te soki olobi likambo nalobaka bwi mpona nini banda bomwana biso soki tolobi na papa toke vacances tokendaka aza kokende me papa mbenza azali kotikala ye aza kobima te ntango nyonso nkamba biloko na ye koti ya kolata be ya kolia to alingi nini fo basombela ye bazongisela ye yaka na nkamba me biso na vacances to déplacé yango nalobaka wi avant nasala likambo nayebisaka ye boyoki ye ndenge alobi ezali bongo. Merci. ezalaka moko Papa, c'était un lot. Et ça, l'eau pour ça la pressing mobimba, tout compris. Donc, nous avons ceux qui tiennent en service. Nous avons 5 à 5 horizon net. Pressing wa minene ya poto ya niveau kutoa wate. Yangwana biso to meminde na nkamba. Machine à sec ezali papa. Sec ezali Yenda zo sala 2 tonnes yemoko. D'accord. Tukabwane na maya tunungu. Atuka papa tukabwane. Est-ce que maya tunungu totikela banani batata be ba mama? Papa nzambe na biso papa diangenda lobaka balobaka ba mama batongaka mboka te me yayeba kotonga mboka. Soki oyo botikeli biso pe kozala mabete. Boyete kasi papa diangenda lobaki ba mama batongaka mboka te. Alobi yayeba kotonga mboka. Kasi bino bo corriger makamwana te. Kasi maman Mouilou c'est déjà salaki. Voilà. Ingeta papa. Merci. Baki ko fongola ngo total. Ingeta papa. Allez Faki, beta ko na total. Oh yeah! Oh comment voima! Nzambe na biso slogan oya sunga mvua moko mvua ma papa. Tangu biso tozali ko pesa oyo nyonso tozali ko senga biso nzambe na biso pe bozali ko pambola biso pe to mataka toujours. Sunga mvua Papa makiona conteneur za kofungwa mapoto mona nini ezali na kati. Papa makiona conteneur za kofungwa ma mona nini ezali na kati kuna. Kimona meso. Voilà. Machine ou les machines modernes. Et nous avons aussi suivi le mot d'accueil de sa divinité, le mot de la réception de sa divinité. Papa, c'est nous qui va vous bien gagner Shakespeare. Volontaire, félicitations. Komona solo denge bandeko na biso bamipesi balobi ya solo likambo oyo eumeli te
Là, nous avons vu les machines acquises par les volontaires kimbongistes provenant d'Italie. Nous avons vu des machines à des machines à laver, des repasser, des sèche-linge, des machines des premières marques modernes. NKAMBA Nouvelle Jérusalem acquise par le groupe volontaire qui débarque dans le monde pour amener à sa divinité Papa Simon et au conseiller là nous voyons l'ouverture du conteneur apportant ces machines acquises par les volontaires. Papa Simon Papa André Mbenzakiangani, le rythme de la fanfare kimbonguiste ici en NKAMBA Nouvelle Jérusalem en date du 25 février. De Papa Simon Kimbangu et Maman Moulou, premier volontaire. Maman bébé capitaine. Oui, papa maman présente à l'objet. Les amis c'est-à-dire la chemise, l'ouverture d'une précise toute matière de machines composant une pressing moderne. Voilà, comme Papa Simon est le patron de la 4e génération, c'est lui qui accomplira ce qui a été prévu. Je ne sais pas avec Maman Alphonsine pour faire plus de détails Balandi après une campagne officielle. Papa Simon Kimbangu pour nature ko mona cadeau surprise ou cadeau faria. Bandeko na biso ya GVQ, groupe de volontaires oyo ezalaki bongo prévu ebimana le 12 février 2026 oyo ezalaki na mwa eta muke nde tosili koyesa bino ete esili bongo kokoma awa omboka ya NKAMBA omokolo mwa mercredi 25 février 2025 wana nde tozali komona biso banso ndenge papa molimo mosotu azali bongo koleka mpona kovisite kado oyo ba mama bayenango basili koyela biso costume moderne première marque euti banda italien wana tozali kuna na ba machine ebele vraiment tozali na machine à laver machine à sec donc machine lavage à sec donc exemple donc ba machine vraiment ebele ezali wana tosili komona bongo kado fa ya bandeko na biso ya GVQ yango wana tobanda kozela tosili komona yango na biso pipa iwapi bandeko na biso ya GVQ basili kokoma deja awa omboka ya NKAMBA bango basili komemela biso bongo machine ya lava donc lavage basili komemela biso lavage awa na kati ya mboka yelise lemi ndenge ezali okami ya bapapa depuis na 5 mois basikalaka eza kolobela yango ete na NKAMBA yelise lemi awa na mboka ya NKAMBA mpona kosunga bandeko na biso miye bayaka visite mboka NKAMBA bautaka bisika ya mosika mpe koya awa merci Faki lelo eza tosi komona bongo ndenge ba groupe de volontaires kimbangiste esili kokota awa na kati ya NKAMBA kimbangisme oye kopresente biso cadeau par na bango nde tokolanda programme ndenge ekosukila tika tobongisa maboko yambo tokopesa nanu ba volontaire nyonso kaka ba oyo bayete meme ba oyo bakutami na NKAMBA pamba te biso nyonso tokomika sikoyo tobongisa maboko topesa bandeko na biso ba volontaire bankwalu zololo mbote babilombe mbote na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo na kombo ya tata ya mwana
tata molimo santo sibika tokubika no moko twatonda lusiku musu tutambudi kwa tata nzambi mfumu yisu ye tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela se dieto mikanda voilà honorable na banza yo mokoza komona ba dossier ko nazomona ba bandelaki balakisaki biso nanu soki makaro soki eloko nini wana mais lelo conteneur ndenge kaka bandeko na biso ya dirigeant bayaki nango sikoyo ba volontaire lobby kuna ekozala koreki Maman, la charité bien ordonnée. Commence, hein? Commence. Entre tes bulldozer, qu'on a aussi la makamune. Kuna nzanza longa soki bozo tonga deja banda kuna bino grâce na bulldozer ya koreki. Nzambi to sindika bana ba ku musambo. Nanzela bazaki kotuna bino boki wapi? Bino borobi nini? Kaka nkamba likambo oyo papa olobaki to sukola mitema eske ndenge tozo peso pressing mitema na biso peza ya kosokwama wana tokosolola ngo mwa moke na oyo like otalisi biso na tina boyeyi kaka pressing oyo metango ekomi na aéroport Anjili bazwaka na bango bakoli ebele eleki kutu oyo me etelemisaki bato nyonso batiki misala bango nyonso baye baza kokamwa bolingo ya boy likambo ya boy encore ba machine yango ndenge ezokotelemela nyonso ya sika kilo bango moko bazoniokwama meme mpo na kokotisa yango bazalaki na esengo misusu bango moko bakomi kokende ozwa mbongo bakomi koya kobakisa soki bano basalaka misala bazoloba biso tomemi tosali boye bopesa babi botika biso moto toza kopesa en tout cas papa tomoni ete makambo na bino boyebisaka biso tozali en bonne voie tozali kokende sika wana merci papa ngape na kamwe ke bolobi ya sika flambant neuf ndenge ba français balobelaka flambant neuf cela veut dire mombamba ingeta papa tunkamba Nkamba ville sainte et moderne. Nkamba ville sainte et moderne. Yangwala papa. En tout cas, to komena esika wana. Ingeta papa. To pesika merci. To bondela. Na komba tata mwana pe tata molimo santo. Bobate la kibiso na botu bobate la biso pe mokolo lelo oyo to yenango pona yelu selemi volontaire basali likambo na bango ndenge balobaki bakokisi yango tingi bapapa bino bolobaki ke kambo eza na retard ya 10 ans mpona botongi biso bana na tomipesi tingi tomipesi boye bo continuer kosalisa biso tutya ya mingi ya koleka kanisila biso nyonso tozomipesa na misala pambola nzoto pambola molimo pambola misala na biso ndenge obongisela bamosusu biso mpe kobosana biso te banzoto maladi olongala
tolingi soko bela te bitumba ekende musika ezala lisusu te mokili mobimba kimia ya libela tozali kosenga etikala na biso libela po tozwaka nzela mpona kotonga ye luselemi yango mpe tosengi toleli na nkombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen amen tokokutana ingeta papa fuma longo bolimbisi likambo soki tolobi yango te eza pasi ntango pose question mayele ye na nsima ntango contener kaka ekangi ekoti nkamba bapigeon mibale bayaki kotelema likolo balingi bafilme bakanga foto me bamikendelaki ntango mosusu bango nde bayaki kotuna biso soki toye wapi toyebi te mayele nde eyenga na nsima yango nalobi nabimisaka beme kasi pigeon azaka nani messager angelo messager oui motindami aye kotala soki boye ingeta papa oyo atindi ye azwaki réponse na ye yo moko papa mokonzi ya Bule tata molimo mosantu merci baye kotala bino soki bokomi bien lobi boyebisaki oza na nzela yoko to nabangaki butu zoka bozoya kaka ça c'est bien pigeon aza motindami merci beaucoup merci loyendelaki mote ingeta papa fumalo Voilà, Faki, Fimisa va volontaire. Interview. Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbong TV.
Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbong TV.